Mbote pekibeza mabota na bino na ndenge bozuli baku ya kolanda ngai donc Clark Kololo bisika nyonso bozali mokolo ya le 11 octobre 2023 awa na Mag FM potobeta basango na mboka na biso République démocratique du Congo mbote na bino lisusu. To fungoli basango na biso na koloba ke visite ya nouveau président ya Gabon général Brice Oligui Nguema atiaki matambe na ye awa na mboka na biso ya Kinshasa na cadre ya visite diplomatique oyo asalaki na ba pays ya CEEAC nyonso mpona ko sensibiliser baninga na ye ba président ba chef de l'État ya ba pays wana ya CEEAC surtout na suspension au Gabon azwa ko banda mokolo ya 30 août akitaki na epa ya président Félix Antoine Tshisekedi kuna na cité de l'Union africaine basolola ki babetaki masolo ebele surtout na oyo etali bozongi ya Gabon na ba structure nyonso ya ba organisation ya ba pays africaine. Na sango na biso ya mibale kuna tokolobela dépôt ya ba candidature na seni madame Patricia Nseya apesaki biso mwa kontrandi o etali ba président nyonso ba candidat nyonso oyo balingi ko postuler comme ba président de la République na ba élection ya 2023. Tona na ba détail. Tout s'est bien passé au niveau des dépôts de candidatures pour les candidats présidents de la République. Nous avions commencé cette opération depuis le 9 septembre 2023 pour la clôturer le 8 octobre 2023. Nous avons travaillé le samedi, nous avons travaillé également les dimanches, donc on n'a pas eu de repos durant ces 30 jours. Je voudrais vous informer qu'il y a eu 49 retraits des formulaires, dont 39 pour les indépendants et 10 pour les partis et regroupements politiques. La CENI a reçu 24 candidatures, parmi lesquelles il n'y a qu'une seule femme qui a postulé. Et les 14 autres dossiers, on ne les a pas reçus parce qu'il y avait des pièces qui manquaient, soit c'était le certificat de nationalité, soit la preuve de paiement, ou même voir il y a des pièces qu'on a amenées qui n'étaient pas notariées. Il y a toutes ces choses-là qui ont fait que d'autres dossiers n'étaient pas reçus au niveau du BRTC. Il faut aussi retenir que parmi les 24 candidats, nous avons 18 candidats indépendants et 6 candidats viennent des partis et regroupements politiques. La plus grosse difficulté rencontrée, c'est celle liée à l'engouement du dernier jour. Tous ces temps ici, comme je le disais, il y a eu des semaines, il y a des jours où on n'avait pas de requérants. La majorité des candidats a attendu le dernier jour pour se présenter, ce qui fait qu'il y a eu la gestion de la foule, parce que quand un candidat vient, il ne vient pas seul, il se fait accompagner des membres de la famille, des militants, des membres de la famille biologique, voire même les membres de la famille politique. Et c'est ça qui a fait que le dernier jour, nous étions envahis. Je dois reconnaître aussi que nous avons eu des équipes, des professionnels. Nous avons également eu une très bonne équipe au niveau du BRTC, sans oublier l'équipe managériale qui a accompagné cette opération. Population kinoise va réagir na oyo taliba élection 2023 na basengi na mokonzi ya mboka oyo akokumbela mboka na biso après élection 2023 kuna na poste ya président de la République amekempe na ko soucier ko na souci mingi na oyo tali situation to sociale ya vie ya peuple congolais nyonso tona na ba détail. Tozana posa ya mutu oyo akoya kosala mariage ya pensée na peuple quoi. Donc désir ya peuple na oya zoya nango ebalana. Donc nous n'avons pas besoin de la personne. Quand on est congolais, oya zoya na pensée moko oyo et ko soutenir peuple yende to voter as la président quoi. On a senga peuple nani mokonzi otozela na malawo liboso changement. Après changement, abungisi libiso bamboka, banzela, siko dollar ezomata, tolingi dollar ekita. Siko toza la l'aise, toza la misale belé, po toza na diplôme ebele, ba nini, ba gradué, ba DCC, ba licencié mais
tokumo bolaka ba moto mais misala ezate oza oyo sika ifata na banzila na biso ata la pena musala na biso tosa ne chinga buna na nga chauffeur wa moto na lokambungu oza oyo akoya sika ifale ata ka pona souffrance na biso kolia na biso apa wana nzeleza peu propre totamola pe à l'aise kimezala bandeko o ba voter ifa ba voter muntu oyo azoloba likambo oyo kosalima pe esalima tolimite ke o muntu oyo akoya akoloba makambo ya bien mais suka tanto to voter akoma yesu makambo ou bien apesi biso mukongo wana toboya soki yo za président oyo pona mboka ya Congo donc il fallait osala oyo peuple ayosinga. Mag FM utiko sala réflexion na o etali guerre ya est mingi na ba affrontement ezo sala ma mikolo yo entre ba rebelle ya M23 pe ba secte ya Wazalendo tona na ba détail na reportage ya Igoluka. M23 bazwaka en otage. Surtout depuis que Togo dans le mois d'octobre, ba jeunes patriotes Wazalendo P123 bazo s'affronter na ndenge ya kosakana TP makasi koleka liboso. Si le chiffre Oyo et outil na bureau des Nations Unies pour la coordination d'affaires humanitaires au Chana Mokuse, et là qui que depuis octobre et banda 20 morts et plusieurs blessés Oyo et Zosalama entre M23 et ba secte Wazalendo. Car ces questions aux populations congolaises et mituni ndenge nini ba patriote Wazalendo ba komi kozwa défense ya peuple tandis que ba FRDC mapinga ya ekolo bazali wana pona kobundela mboka Congo. Pebwebi mikole uti koleka affrontement oyo esamaka na ba Wazalendo pe 123 batu ebele bakufa kutu ba soldat ebele bazalaki arrêté pe mingi bakoti na prison militaire ya Ndolo na Kinshasa. Monisco et le bas vérité que ba 123 bazali na ba matériaux ya ndenge na ndenge pe ebele ya makasi oyo kutu Monisco ezalaka na ngo ti FRDC mosika kutu na oyo te ba matériaux pona kobundisa ba yini ya mboka Congo. Kasi biso tokosenga na FRDC pe ba soldat ya ndenge na ndenge oyo baluka ko défendre mboka Congo pe koluka kimia ekota na est ya RDC ba continuer ko sala yango tonga medi poko enfin que awa tozo kota na période électorale kimia ezana mboka Congo bisika nyonso pe batu nyonso ba ko voter président de la République oyo akodiriger mboka Congo lobby. Tokei na oetali infrastructure awa na ville province ya Kinshasa kuna na commune ya Kinshasa aussi précisément na avenue Wangata ba travaux et bandaki ko salema pona ko bongisa avenue oyo mais ba travaux yango erumelaki pe subissement ba travaux yango e katana population ya awa bazali kolela po eta nzela oyo ezali nango kozonga lokola ba salaki elorote tola na ba détail. Na commune ya Kinshasa précisément na direction ya Wangata awa match eza mabe makasi tangu tozo komona président de la République Fachi Beton ye moko azo s'impliquer à 100% pour na wetali ba infrastructure awa na ville province ya Kinshasa mais kasi koto yo na avenue Wangata match eza mabe population ezali kolela po depuis babanda kosala nzela oyo ezwi batanzela yango esila raté bashina bazakaka bake kote kuna basimbi ndambu bazongi kote oyo basimbi ndambu batiki bakei babeti mikolo ebele ba lisusu bameki osimba population zo comprendre te bashina balingi basala nini po nzela yango esila kana yango te tala awa nzela yango ekatalaki nango lisusu 3 mois yango oyo bashina bayaka na bango te basala ka eloko te nzela yango bandi kozonga nango lisusu mabe na eta nango ezalaki ya liboso neti oyo mbula oyo emekai kobeta awa mokolo ya lendi mbula ya 1h dita kasi nzela awe tondaki mabeso oche mwana ya bebe akei na ye abungi pe akufi yango population ya koto basali kolela bazo comprendre te nini bango basali po nzela na bango oyo ya Wangata évoluer te ezala toujours na eta ya mabe il paraît au contrat ici là o bashino baliaki mbongo o bashino baleki boye babisi bango tozoya toke kota mama ya mutozo tonga kuna bashino bazongi boye balobi nzela na bino bo pesa yango na maboko ya Nzambe po biso toyebi su te tokosala ndenge nini boyoka population bango moko ndenge balili situation tout à fait est normal mais conséquence est par rapport à activité na ndenge tozotekela est moins un peu bientôt par rapport à quoi nzela basalaki
ezaki tout à fait tout le monde que musala ezosalema bien, c'est encourageant. Mais qu'est-ce qui est comme le défaut? Mbula liboso ebeti mais otozo vivre na ebite so ebeti journée mobimba ou bien 2 jours tokozala ndenge nini. Ezambula moke ebetaki ya lobby. Hier c'était lundi. Ebetaki nde omonima etelemi bongo. Mais moi ya eko tata na caniveau et qui ende se dérouter ezate. Et le on est nini ebomi d'abord activité et aussi d'abord insécurité. Bama etonde liso abande tonda bamutoki pa wazati. Tozaka likolo mai moya to tekezati bakili ozo nekalika na point que pour baba ba oto na liba. Bango ba sala ba simi koto ba tiki. Oh fallait ki ba sa nanu ba sisi no kota liboso. Apu ba ki ba sisi de bango ba sala ba simi a ba tiki. Ba simi koto ba ba simba. Ba sisi na lo kwa liboso bo silisi, apu bo ke kuna bo silisi, apu bo ke kuna bo silisi. Mama ba sala ba simbi a ba ke kuna ba simbi. Ba ke kuna siko musolo ko esila mutu. Tande to zona njela. Ba kongolo Mvula kutuna no ebeti te awa bota la position moto zo le kanakati ya mai population za roteka kotoyo balobi po bateka ifo mutu aye kuna na ngambu abwakeli bango mbongo awa toujours na système akidiaba barame mbongo après bango pe babwakeli marchandise kotoyo match za mabe makasi yango to senga la gouvernement il paraît contrat et si la société oyo banda ko sala a bakenda na bango soki contrat et si la awa nzele tikali boye kasi nzele zozonga lango lisusu ndenge ezalaka na ete ya mabe bobenga société wana soit bopesa bango mbongo bo renouveler contrat soit bo luka société mususu ya sika bo sala contrat ya sika ba poursuivre ba travaux awa yango tozobeta sete soki nzele yango ezongi lisusu na ete nango ya kala ndenge ezalaka tango borobimisa su mbongo ba reprendre ba travaux nyonso à zéro mbongo wana tokoki po sala ngo makamu mususu awa na ville province ya Kinshasa biso tosengi kaka bo mekepe koyoka biso bozongela ba travaux koto po awa match za mabe ton le belamuke na o etali courant awa na ville province ya Kinshasa batu population kinoise bazali kolela ba mituni est-ce que baswana na bakondi ya SNEL to bazali kaka bon terme pour courant awa na ville province ya Kinshasa ba yeba kango lisute soki na ba quartier mosusu courant ba yebi mukolo ya te pe ba yebi kutu couleur lisusu ya mwinda te soki okay na ba quartier mosusu courant comme na Marie de nuit soka ye 5h soka ye na butu c'est qui na 5h courant aza na yete to ebite bakondi ya SNEL so bazali komona situation oyo ezali koleka awa na ville province ya Kinshasa na oyo etali courant to landa ba détail na reportage ya Laetitia Mizegeli. Na ville province ya Kinshasa bakinoa bakoma konyo kwa makasi na oyo etali courant ba Jean ya SNEL basala kalisusu musala kitoko te po soki otamboli na ville province ya Kinshasa na ba commune ebele oko constate que mulili ekoma mingi po courant ezala kalisusu te na ba kote misusu courant ekoma nango ya Marie de nuit e ya kakaka ba 1h 2h 4h ekieit boko sutuka na tongo boye courant ezate soki ozalaki na chance ya ko sutuka na ba 1h to 2h ndoko mona yango population bayebite basala nini po ebele bafutaka ba facture na bango kasi SNEL na ngambu na bango apesaka bango courant te azali kosala musala kitoko te kote misusu ba câble ya courant ezalaka lisusu kitoko te ekoma kozika zika alors que courant na bandaku ekomaka lisusu te na bandaku ba para électroménagère ekoma nango ba statut bikeko po esalaka lisusu misala o esengeli esala te po courant ezalaka te na yango population bazali komituna kafumba na barrage ya Inga o ezali awa na République démocratique du Congo musala nango ezali nini po bango moko ba congolais bazali ko se retrouver na courant te ba Jean SNEL bo trouver solution pour mboka ezali kokufa boye kitoko te. Tozo kobelema na pembeni ya ba festivité ya fin de l'année awa na République démocratique du Congo précisément na ville province ya Kinshasa kasi biloko na ba wenze niveau ezali komatela population azali koyebate asala nini population aleli pe maele esilie tona na ba détail na commentaire. Ade
Adage moko elobaka ventre affamé n'a pas d'oreille, c'est-à-dire libumu oyo ezali na nzala ezalaka na matoi te. Moyen mutu asala musala malamu ezali te. Bino moko boyebi soki ozali na nzala okomona nyonso ezali mabe po olie eloko te. Kasi awa bakinwa bakomi kolela po model biloko ezali komata na bawenze engaye tolukelela yango kombo. Population bazali koyeba te bako survivre ndenge nini na mabota na bango. Bino moko boyebi soki dollar emati biloko pe emataka. Kasi ya pas ezalaka ke soki dollar ekiti biloko ekitaka te etikalaka kaka na tomoko ya likolo. Na yango population bazali komituna le peuple d'abord oyo mukonzi ya mboka lobaki ezalaki nango kaka slogan to pe nini po peuple yango bazali ko souffrir, bazali kokoka ko survivre te na mabota na bango na oyo etali kolia biloko nyonso cher ya kosakana te. Pona yango bazali kosenga na ba autorité babongisa social soki kaka congolais to pe kinois a se retrouver na domaine ya kolia e kozalelo komoko ya kitoko kimoyibi pe makambo mabe ekoki kokita po mingi bazali kosala mabe a cause ya nzala. Vraiment gouvernement congolais bo fongola nanu misu côté social kinois azongela kolia lipa ya tongo atami bale pe na pokwa alie kitoko na libota na ye boyebela. Tole Belasco o etali sport équipe ya Léopard basangana ki kuna na Espagne na cadre ya préparer deux matchs amicaux au Bozanango le 13 et le 17 na cadre ya préparer ba éliminatoire ya mondial pe CAN ya CAN kuna na Côte d'Ivoire na 2024 équipe ya Léopard ba joueur nyonso baza au grand complet kuna na Espagne oyo bakobeta ba match na bango mibale tona na ba détail. Ba Léopard de la RDC na oetali ba préparatif ya mondial 2026 pe CAN 2024 na Côte d'Ivoire ba bongamaki déjà pour na préparer ba éliminatoire nyonso wana pe CAN wana yango wana ba ponaki comme quartier général na bango kuna na Espagne oyo bakobeta ba match amicaux mibale moko le 13 octobre na Nouvelle-Zélande pe moko le 17 octobre na Angola. Na oetali présence ya ba joueur coach manager Sébastien Desabre bakisaki 4 nouveaux joueurs pe joueur mususu oyo azalaka déjà na Léopard bandakala ba bengaki lisusu yaki kozonga. Na oetali ba nouveau joueur tomoni Simon Banza oyo coach Desabre bengaki Dimitri Berto oyo abetaka na France, Brian Bayeye pe Grady Diangana oyo bazali ba nouveau joueur babakisami na liste ya ba Léopard pe tomonaki retour na sélection ya Jonathan Okita oyo azalaka kala na RDC pe siko azongeli biso. Nazomona Léopard par rapport à la sélection au bazo sala mikolo nazomona déjà ça va pour na ba joueur auto bande ko mona te international na biso mususu ba bande ko ya tende bazoya sélection nazomona ngoma ça va na moni ba joueur ebele ndeti ba Grady Yanganga ba Simon Banza ba banani ba Charles Piquel bayaki moi mingi bana poto bayaki mana sepeli vraiment komona vraiment na sélection na biso tawa na sali na daliki ba poto de fédération ba mani ba daliki pour la simplement na biso ba mai ko sala te moyen bazo ba jouer ça dépend ya ba ndingi to bana ko beta omoni ke ba jouer bazaki na placement tambo yango nani entraîner na biso ya sika na comité ba jouer bon babandi kotala bazwe bazali bana to bazobeta ba championnat ta nyonso parce que biso pe totalaka bango nde bazobeta ba championnat nde babule kete ole nanu tozwa oyo lokola beseza to profiter nanu to wera nanu ba oyo ba international oyo bazobeta oyo ozomona eza mabe te eza malamu. Toyebi ke mosala ese salami kitoko na équipe na biso ya Léopard de la RDC oyo coach manager Sébastien Desabre asali yango kasi mosala ezali lisusu ya ebele ya kosala
Pe ba nouveau joueur il faut baya lisusu ebele yango tozo kotombela bango toujours courage ba poursuivre misala na bango nde bazali ko sala ya kobongisa équipe na biso ya RDC tango to kende robeta CAN na Côte d'Ivoire nyonso ezala malamu pe ba éliminatoire ya mondial to kende ya tour mondial to sepela pe lokola baninga bazali ko sepela tolobi pe to kolobakaka Kongo mboka ya miziki yango wana studio liloba apesi bino cadre ya kitoko pona ba enregistrement na bino nyonso na ba cover na bino boza lisusu te na besoin ya kokende na ba mikili ya poto kuna na 14e rue na limité industriel tona na ba détail Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio liloba awa soki okoti okoyemba lokola angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio liloba awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio liloba opanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bapareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba accueil ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele Adresse ezase moko pona ba malade na bino pona lobiko ya solo centre hospitalier Dominique Lecker kuna kokuta ba matériel ya kitoko pe ba soigneur nyonso ya malonga o bazali très bien qualifié tona na ba détail na commentaire ya Laetitia Mizegeli Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo centre hospitalier Dominique Lecker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo centre hospitalier Dominique Lecker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecker prise en charge ezali assurée esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecker ezali na ba service lokola chirurgie maternité radiologie kinésithérapie échographie endoscopie nyonso wana
kaka po basunga peuple congolais ba passion na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki toleki sikoyo na bapage rose ezangaka te awa na Mag FM ya mokolo ya lelo. Page rose. Joyeux anniversaire na Nsangu Kemvuila Abdallah. Nsangu Kemvuila Abdallah, ba joyeux anniversaire na yo balobi de la part ya moko na biso awa na FM télévision. Joyeux anniversaire à toi de la part ya moko na biso awa na Mag FM. Jessie Kanza zali monteur na biso awa na FM télévision balobi joyeux anniversaire na Nsangu Kimvuila Abdallah na part ya Jessie Kanza oyo azali moko na biso awa na FM télévision. Joyeux anniversaire aussi na Bénédicte Meta balobi de la part ya Joseph Manjonde. Donc Bénédicte Meta balobi mbotama elamu ya yo ba happy birthday to you ba butukulu ya mbote de la part ya Joseph Manjolo azali moko ya journaliste moko ya biso awa na FM télévision. Bénédicte Meta mbotama elamu. Nsangu Kimvuila Abdallah mbotama elamu na part ya Jessie Kanza. Merci tokomina suka ya édition na biso ya mokolo ya lelo ongai donc la kololo nazaki na plaisir pe esengo ya ko présenter bino yango na pesi bino mbote na bandako lokola bopesa ki biso temps pe litoi na bino pona koyoka basango ya mboka na biso République démocratique du Congo. Topesa merci mingi na batu nyonso batenaki biso compagnie équipe technique ya munene ba héros dans l'ombre o basali mosala kitoko kuna po bozwanga kitoko boy na bandako na bino to banda na Francis Peta Ouazalaki na montage wa montaki ya bongsaki ba élément nyonso kitoko makasi toye na Junior Santos les mystérieux Ouazalaki na sima ya caméra pe tokei kuna na réalisation ezalaki na maboko ya notre directeur Gelor Mouya oyo asimbaki régie pe na assistance ya Don Benjamin Torokende Boete. Ça pour autant to saluer to pesa merci na papa na biso maître Billy Malua Cléophas oya pesa biso nyonso ya kitoko po bino na bandako na biso bozwa biso na kitoko boyengai donc la kololo nazana bino na rozana bino pe na rozana bino kaka na mikolo ezali koya. Bye, merci beaucoup. Botikala malamu na bandako na bino.